Mbote na bino balandi ya Voice TV officiel moko ya bino lisusu ye oncle te na banzi ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli ba yaya baleki ba sepeli ba moni lisusu oncle te na banzi rubrique o tokutaki kosala na maluku na kinkole komeka kosola ba mama ko basala na bongo ndenge bongo na bango e avancaka banzi to balaki na ba mama batekaka ba mbisi lelo toye awa na ba mama oyo batekaka ba épices po sa mbisi eki kolamba mate samba épices na banzi bozomona tout ça la moko ya biso mama awa mais partout bozali na tondeli bino ba meilleur pe côté bozali donc masolo ya kitoko eza na Voice TV bo s'abonner makambo bien bo bando mona découverte ya Congo bino ba kritika Congo kala mbote mama na biso mbote papa mama na biso na banzi oki ko se présenter balandi ya Voice TV ba kombo na mama Honorine. Mama Honorine. Na base mama kele le bokoyo katoza libanda car ndenge ezalaka ambiance ya ba émission. Mama Honorine balandi ya Voice TV ba baza libanda ba bima mboka depuis kala bazolinga bayeba. Moi mesa o ba moni awa ubanda na fond ya combien? Na banda na fond ya 80,000. Ya 80,000 francs. 80,000 francs bino batoza libanda o bubunga franc congolais ndenge ezalaka. 80,000 francs c'est une affaire ya $40. Et mama abanda na mo. Mama na banzi ozana bana na papa sikoyo mama na banzi bana batangaka babelaka baliaka mama kosalaka ndenge nini ko oliesa bana ozalaka na eloko mosusu osalaka pa oyo nazala na eloko mosusu te donc kope na okaya sikoyo mama ovivaka ndenge nini ko oliesa bana okolisa bana ovivaka nao ndenge explike biso mopipe na ngai eza ndeni soki nateki awa mwa ndambo na koteka nazwi ndambo nakombi ndambo nakesomela ngo lisusu biloko mosusu ndambo nalongoli bana bona banzi bando banda oteka chaque jour otekaka kaka bien te yala mikolo mosusu mpo oyeba boyeli kembo ozoteka te ezalaka nango eza commerce ere moko mpe omoni mpena mpe oshite na yo ozangi kutu na ndenge nini na kosala oshite siko oshitaka wana ozongelaka ndenge nini nazongelaka siko nde nalikelemba ok nazongelaka nalikelemba nalikelemba osalaka ndenge nini nasalaka likelemba donc par jour tozoboka 3,000 francs 3,000 francs bato baza libanda eza une affaire ya $1.5 3,000 francs na banzi mama a expliqué biso ndenge a épargnaka ndenge abombaka ndenge asalaka donc mutuna mususu o na nina na tuna yo mama kaka ndenge otekaka boye ya arrivera pe na jour mwa mbongo na oyo ya bombongo wana bayibi ekose komela yo bayibi mbongo no bombi okosomba bilo lobi bayibi yo komelanga na mutu mpona nasalaka ekenge mbongo ya moke ifosala nango kama ye donc misu likolo ya misu donc mama azalaka ekenge mama na banzi balandi nyonso ya Voice TV bazala na posa ba mama ba papa bako baza na Europe bako baza na Kenya ba mama bango oyo tokendaka na orphelinat tomeka kosunga ba mama bameka oyebi bino moko mama bani na 40,000 une affaire ya 80,000 bao bazala na motema ya mawa bako contacter biso en privé numéro moko ezalaka affiché sur le banc de notre chaîne wana ezalaka affiché boki kojoindre yango si vous joindre en haut, vous joindre directement. Donc, tous mes cas pour soutenir ma maman ou ma bota biso, ma tamité ma malam, n'a dit vous aider, ma Florent Fouca, ma you la bosse depuis Grèce, donc ma bazar est belé, ma bazar est belé, bouf n'a chica di Kwangu, depuis Paris, Jean-Marc Baya. Donc, vous mes cas pour soutenir ma maman. Maman, vous coupez sa numéro et téléphone là. Dassin. Donc maman zone kala numéro ya téléphone to sengi numéro ya téléphone pour na mikole koki koza to ki ko betelo susu to ya kotala yo to meka esa numéro nanga ya nini to meka suko so na banzi na ozo numéro ya maman en privé après to koya pour solola na maman lisusu ceux qui nzamba soni to ya maman merci na niveau ya biso merci. Bonne journée. Merci. Bon, toute la base. Merci maman la base. Tout qui ne suit pas maman, tout me cochon la naille. Après, on verra la suite. Bye bye.
balandi Voice TV na banzaki touti kuna na yebisi bino tozoluka lisusu grande sœur mama moko tomikosola na ye mpo na bombongo namoni boza connecté toujours directeur depuis Belgique to Flangolo directeur depuis Belgique to Flangolo Tana depuis Paris toza na bamama kaka ndenge tozalaka na bango TV Amani mama na Ivana tozaka na bamama. Bonjour maman. Bonjour papa. Balandi ya Voice TV baza pour ça on se présenter par la mobile ba kombo ya mama onazo sola na ye. Nga ma baby. Ateka na kwa baoba. Na mama ba épice. Mama ba épice, mama baby balandi ya Voice TV ba sepeli komona yo koyoka yo. Donc baza na posa ba iba mama baby fona yo obanda na combien ans? Nga fona na banana na 50 $. Yo pesa omba mo en dollars. Donc mama banda na ngai na teka te chômeur na mama bana 5 na ko lukate. Mais il arrivaki ba difficulté lekaki moto akokabela nga 50 $. Nde pesa nga courage mpe ya kobanda geste po nakoma nanga kosala ba épice nabokola bana 5 bana mobali na ndako bango nyonso batangaka moko akutake da université kaka na baépice ozo natia pena nde mémoire nyonso na mosala po ebokolanga bana afutela ndako don naza posi. Donc na banzi mama baby akina ngambala moko kote na bandai ko abuko lela kabana ba mama ya buwe on balobaka mama baonde basimba makambo. Mama baby expliquer biso na bombongo wana ndongo banda ko dozo tangisa bana na université ya onde ko yesaka na banzi mikolo nyonso te noteka ka bien dan comme ça ya ka biko so teka te ezala na mesi ça me commence à teka bien quand nous teka ça va jour nous peut teka bien sur 10 000 francs par mais tellement date on est ça ne ça la tout passe teka quand on continue sur le bito que nous gablo ko to si ba mama baby za na jour pe o ningo banda bombongo na kwei to ba yibi ombongo wana ezala ndenge nini et arriva ke ba yiba ono et arriva pe ba yiba ngala ba décembre boyo ozonga ndenge nini na kenda pe bona somba biloko pena bona tina mutuka ba yiba ngonyonso na kata mutuka atika ata ne logo te ba décembre ka siko ba décembre so ba yibi ozonga ndenge nini kokoma ozonga bona zonga ka ba chauffeur mais o biloko bonga na ipa na ye de ba kanisa na ka ma 20 000 francs. 20 000 francs wana o ya zongela ka ba yiba ke eza une affaire ya $10. $10 na zonga na somba ka mwanda mona ya na tia nzambe ka pambola ngaka travers 10 000 wana pesanga $10 bota pe vimba lisusu même jour ka le premier na te cadeau na santa donc pe na sima moko lega ko tindela za na fona bongo ngai na sepeli makasi mama na biso awa ezali balandi ya Voice TV to ye pai na banzo za numéro ya téléphone naza numéro so ko pesa numéro ya téléphone naza numéro orange pesa mo 089 79 89 047 wana ozima baby moko mama ba épice mama ba épice mama baby okola exception ba différents biloko ozotika oezani ozo na concombre au aubergine au piment au oignon tomate poivron au dongo solo donc mama baby to sepeli ko oh ba chou on est na lingaka mingi mama baby to sepeli ndenge opesi biso mwa minute tomeka kosolola nayo na banzi balandi ya Voice TV nyonso bayoki bapapa bamama bino bato bobima mboka kotala nde mboka na biso ekoma nde bamama bakoma kobunda malgré kozanga me balalaka te batelemaka kaka mama baby okenda kosomba biloko obima erne obima 4 heures tokei 7 heures ozala na mesa balamuka 4 heures ake asombi biloko nyonso makambo bao baza na mitema malamu makambo so olamuki avant te moyen te tokokata pongi 3 heures 4 heures oza déjà 6 heures ozawa donc kapo ya trai tobenda ta mambongo mosu baninga nao bayeti oza avance nde makambo donc tosepeli mama na biso mais mabiloko nyonso otekaka nini etambolaka bien mabiloko otekaka kana baépice nyonso etambolaka naoka po palamba ifazwa tomate ifazwa oyo donc nyonso toya kombreka na kati ya nzungu esala seba mama Isabelle mayam basoki alela bépice ye alela bilibu donc continuez à vous abonner sur Voice TV officiel
pour plus de rubriques. Donc soyez toujours connectés, abonnez-vous, partagez nos émissions. Donc vous allez ébélé, vous se connectez dans Voice TV officiel. Donc nazawana toujours des news dans la rubrique Yassika. Vous allez connecter toujours dans Voice TV officiel. Roger Basila, mon ami à moi. Bye bye, à la prochaine. Soyez toujours connectés, abonnez-vous massivement et partagez nos émissions. Bye bye.